Bonjour, Saline Bandekonios Balandia, Eco RDC à mon boss Jean Thibaut Tibois, haha, Baziwa mon boss, Eco RDC de Makambo, Jean Thibaut Tibois de Makambo. Ezaka bongo, hein, simple, Montonabino, moi Nabino, Fanny Katalea, Nazakana, toujours capona au CP Sabino, Nanias Obino Bosenga, Fanny Katalea, Asala Nasa et Larabino, et ça bongo émission Nabiso ya, donc Paradis des Stars, to Yambela Binoka, toujours invité au Bino Bosenga Rabiso, pe au Bino CP Laka. Là, je salue directement mon boss, Jean Thibaut Tibois, Babaziwa, Jean Thibaut Tibois, Bande Makambo, mon boss, et pourquoi pas na Yemoko, hein? Tati Kobe bambote belé ba bonne année c'est les masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan ba bonne année na bio ba bonne année na famille Mobimba donc sans oublier Mama Jackie qui là ba mosa mwinda leki mo saka ne lengi wana bongo bomoni ana kati mkola lelo toza bongo na Préfina to meka mom ki ko solana Préfina to meka mpe ko tuna Préfina ba question to meka mpe ko yeba sous Préfina azo penser nini na carrière na ye pe Préfina a bombeli biso nini. Bonjour Préfina. Bonjour Fanny. Merveille. Merci pareillement. Et yo kani Préfina to beta moi li solo mke parce que to kende suna ba détail belé parce que nakata Eco RDC beta manango o Préfina bandela ki wapi DG beta manango o Préfina boy nyonso tout aussi to beta sko li solo ya Préfina finique Préfina par rapport à ndenge yo moko Préfina obanda ko jouer tango yo ko jouer film o batie bongo na titre na yo ya Préfina finique et ça là ki ondeni en fait ça y a un plaisir à trop pour nanga namona ki je vis moi à honora kinga tu vois à honora nga makasi yo mona que après sur cherche mon bouya film parce que c'est pas donné à tout le monde ba pe so rôle mo et ça principal au même charge donc ba tunyo so bana simano yo ndo moto à train donc ça lenga bien makasi na qu'on aurait aujourd'hui à salaki que ngai na mi ma film on a Préfina fille unique. Par rapport à la réaction aux Ezaki par rapport à baninga msusu te pe ba place msusu tomba mona rake nanu ba sala titre mon côté o ezo lobela Préfina fille unique mais lelo oyo Préfina fille unique donc natango yo mona ki ngona nyoso na so uto pesa biso réponse mais donc ozaki na pona yo ou bien ozaki na pona oti Naki na pona makasi. En fait, Faninga, ceux qui n'a de fond caméra, quand on me dit déjà action, na kota déjà na pom sous, tu vois. Donc, papa nanga la kisanga aib sanga toujours ba Préfina quand tu es devant les caméras. Bimi ça le meilleur de toi. Donc on a qui devant caméra na Préfina finique, j'étais en moi. Je faisais ce que mon père me dit. Tu vois, on a pas naturellement. Parce que film c'était trop nature. Un juron nature, c'est ça. Voilà. Et ça la condengeni to beta moi li solongo et ça la condengeni par rapport à ta façon d'être. Ndengoza, excuse-moi pour te dire, aux infirmes, mais aux jouer rôle moroboué, aux hommes qui peut-être bako négliger yo, bako se baser trop na o ezabongo défaut na. Ah. C'est mon job. Et je trouve ça normal. En fait, je ne suis pas fière d'être infirme. N'accepter qu'un des volontaires en Zambie. Tu vois? Oui, n'accepter volontaire en Zambie. Parce que c'est lui qui a fait que je sois ainsi. Tu vois, le Nabi, on accepte parce que nous avons la pembe. Si nous sommes infirmes, oui, j'accepte. Acceptant. Oui. Tokozong et la Préfina tomoni bonjour papa. Bonjour maman. C'est présenté bande konyo sobaza libanda mboka ba eba. Voilà nga benga nga Elbrevi Elonga. Je suis le réalisateur où nous avons travaillé le lona Préfina. C'est la raison pour laquelle omoni pembeni na bino nga pe kitezali. Ko travail pembeni ya Préfina azane ilo côté a peine ilo côté mais yo mbinga mobali lokola yo préféré no kaka oza pembeni ya Préfina o gagner ni. Voilà, les problèmes à la ranini c'est plus
c'est quelque chose qui est dans l'intérieur de l'homme. Préfina peut-être comme on a éboué, bon, il y a des gens, bah, au monde, elle manque peut-être de facultés, mais en elle, moi j'en trouvais beaucoup de choses. D'abord, c'est un artiste, Oyo Aza doué na matière, et puis elle connaît ce qu'elle fait, pardon. Pour ça, elle a plus de la conscience. Alors, étant réalisateur, moi, Moukio Nazan Nango na lobité. Si on a pembe naye et aux alapona propulsé qui est dessous liboso. Nous sommes une génération très compliquée. La jeunesse d'aujourd'hui, dans le monde, il y a des théâtre. Mon artiste est comédien, moi, complication, c'est ma casse par rapport à ma vision. Maintenant, la télescope vision naye, et ça moulaï. Ndebalobara, les sapiments le rota facilité. Donc, fallait qu'il n'apena ya na musapinanga, il y a pas une oyaye, n'était kanga peut-être le rotisili. Pour une évolution royale art. Donc voilà. Voilà, tout mais comment m'ke ko tuna m'ke wana na pesi ba moko ba meilleur ve na tabu fatu motema ya Cyril na kata Dallas. Donc na pesi tabu fatu ya ba fatu ba mbote belé et pourquoi pas na yemoko Lorette tu bois moi na boss aza boss Lorette tu bois moi na boss aza boss bazui wapi yende makambu sele masamba ba bijou to beta soupe parcours ngo obandeli kamba moko réaliser Préfina ou aux acquis de la place au réalisa déjà. Non, on a réalisé trop, sauf que Bablo Ralibandaté. On a réalisé trop, donc sur scène, je suis un artiste. Je sais comment jouer, et j'ai appris l'art dramatique à l'INA. Théâtre en haut. Et avec le P qu'on a réussi, Nathalie sous réalisation, on a maîtrisé tellement que je suis doué dans la matière. On a réalisé trop. On a réalisé Bablo Belé, le film est Belé. Ndeti. Par exemple, dans Les Étoiles des Bobos, j'étais là comme réalisateur, chef, metteur en scène. Dans ça, film, il y a Vraie Face. Dans Les Racines, pas Mouscador à l'époque. Dans ça, le village, c'est pour la première fois, Mouscador à Kota Zamba, à Kota Zamba. Et dans ça, il y a un film, il y a Mboka Oyo, il y a Congo, il y a un film à Bakanza. Il y a un film qui est malocor gay, il y a le pourquoi dans le Bibongo. Ceux qui ont comprendre que Moussala na sala kiwana na sala ba rose dans le noir na sala ba oreiller mouillé na sala bloqué belé ça vraiment moins belé donc avec Préfina Toningito Chapesco empreinte na océan de secret. Merci beaucoup, merci na Roda Molembi Nzambe azatata Roda Molembi umela na yo vanda na ngwende na yo hein. Vous me la vendez dans le na yo pour la nini te to ya lisusu epa ya Préfina ye moko Préfina ozui ngolu to po occasion ya kokotisa film na kati ya Eco RDC okokoka. Ah, pourquoi pas? Parce que bato makasi pe bazakuna o bazokotisa pe ba film, est-ce que film no ko talama eko kende na succès? Fanny, moi je te dirais que moni eloro o nzamba élevé. Ate bon me na sama belé bato bakunda ki on ba zipi yango bato makasi ba zipi yango mais un jour tant ils tombama et puis sango na monde entier donc on film en tant que kota et cartonné à danger na combat Yesu Masia o apesinga comment je peux dire grâce wana apesinga maintenant tu dois commencer ta carrière yango. Donc vous êtes sûr na yo moko vous êtes très sûr. Na très sûr. Pour na biki na sima nga muto ali. Mutonde na. Yesu Masia. Ah bino bokomaka boye. Bokoma na même ozano na kiss non mais ozwaka komba nzambo teli boso. Donc nde balobake bato ya kiss bobata makana sima ya nzambe. En tout cas na simba kiss te so na simba kiss jo wana bela liboma. Famille na suisa la bon. O simbi kiss o bela liboma. Donc pour nous ça afona simba kisi jamais pour nous ça succès fona simba kisi jamais et ça monto après ça succès le Seigneur le Dieu tout puissant après ça succès au mukimomba o ataba kundi et simba te yebanaka et s'éclater dans le cas Yesu Masia après ça a déjà succès donc de ce côté là non ba ça succès sous makasi na l'océan du secret danger. Pardon? L'océan du secret danger. Pourquoi l'océan du secret? L'océan du secret. Montez moi aussi. Parce que ça là on fait déjà trop bato belé ba ça là bon déjà ba film monter moi si mais pourquoi ils ont mis sous canne ba terme wana? En fait, je veux dire que monter moi si pourquoi parce que monter moi si quand bomba na monter mais ça ka ina nzambe na. Et on tout le monde
Océan Mila Titanic. Océan Mila Titanic. Donc, l'océan, motema ya mwasi. Et bomba makambo bébé. Donc, c'est ce qui va femme té. Mais non, puis ça va point mon négatif. Tu comprends? Wane ekota wapi na site nini parce que ba site eza na ngwebele préfina film no okota ngo na site nini. En fait, site era moko. Site moko on na yebi ekota na Eco RDC de mon boss Jean Thibaut Baya Batibo. Aïe, Merlin Niwa, en tout cas, merci na grand caméraman ou azo pesa image qui toko. Ou azo pesa image qui toko mikolo na kata Eco RDC. Eza bongo Merlin Niwa, hein? Niwa ya ba Merlin. Na bosanité na Prince ou azo bongo réalisateur su ya makasi, coproducteur. Eza bongo Prince Luamba, pardon, Prince Luamba, donc Mbote Belé, donc Bisika Zali. En tout cas, tout le parce que donc ce qu'a réalisé au film, donc nga film nga Fanny Cataléa, hein mon boss film nga, et ça dirigé par Prince, donc yim torse la ngango, to beta susu to lobele lango, préfina, lelo o koma kaka, Jean Thibaut Bois, boss boy, pour na yo azanani. Asa papa nanga. Bon, en fait, boss mais mon papa. Oui, ata papa ou la valorisanga. Ata papa ou a fongola ba opportunité belle na vie nanga. Et belle je te dis. Nala qui déjà artiste mais nala rien sima batu. Lelo asali que préfiner lelo abîme na mise sur batu azala indépendante. Tu comprends? Azala indépendante. Donc il est tout pour moi, il est mon papa parce que dans le bango deux fois je suis de larmes aux yeux avec Jean Thibaut. Dans l'anzima te mutumo bolo wanga na ko so opportunité wana parce que na la un certain jour moi à 1h du matin. 1h du matin. Oh batu ba lali mais à 1h du matin wana mutumo boya lukinga. Donc il y a une opportunité, une porte d'entrée belé. Il y a tout le rôle, Aristote qui tamba là, Glody qui tamba là, grâce à Jean Thibaut, tu vois. Tu comprends? Donc, avec une sopo nangai, papa nangai. Tokenda na biso bien, tolobaka na biso bien, et bande tant makambango ezo senga, tant makambango ezo pesa bien, tolobaka bien. Mais tant on peut y roboya mutu, hein, préfina, bobo ya rapé bien. Pourquoi bozalaka bongo? Ah oui, ça bango ngata. Natie pourquoi bozalaka bongo? Donc y compris na yo en général. Toi artiste te to boya te to lo bande vérité. To ba fait to boya te. To lo bande vérité. Vérité est caché to bimisian. C'est ça. To boya voilà, dans moni lelo na plateau. Au lieu de me d'habitude ko yamba yo moko mais lelo na plateau to moni ozana réalisateur na yo. Donc yem tazo réaliser le film. En fait, yem ta réaliser un film à mon réalisateur hein Elonga Elbrevi yaba Elonga. Donc yem ta bisinga pendana oser. Tu vois? Na y papa na ça bisinga ma fille. Tu pas osé. Donc on va partout dans Kindi, hein, mon réalisateur. Donc, il n'y a pas de ça, n'est pas jeté. Ça n'est pas jeté à ma casse. Donc, film, où il y a réalisé, en fait, ce qui est raté à Tiki. Alors, il y a raté à Tiki. Oui. Alors, na kati ya film wana histoire nango to pe to beta moi histoire nango moi mukie histoire nango eza ndenge nini. Bon na film maintenant tozo lobela amour ya aveugle na infirme. Oh, donc wana na ndenga mabete eza lokwa tozongi na kana yo moko. Donc ozomi bimisa aveugle na infirme. Omoni ke te so na bina bimisa infirme eza nga moko. Donc madame na bakisa na aveugle na kati. Te mobali nda za aveugle. Moi si c'est quoi ça infirme. Tout le vesco bolingo na bango. Profina. Idée ne uteli wapi? Hein? Mon vieux yanga ya kati Aristote qui tambala.
bazui wapi. Oh, on a vu batunios donc garçon moi sur la bien. Donc vraiment de la part il y a J de Iloua. Donc Aristote Kitamba là, c'est mon manager. Donc le manager de manager. Mon manager par excellent. Aristote Kitamba là Aristote abi mo bala pembe. Mais tu là t'es. On a pas problème hein. Ba beto hein. Et pas nani ani manager nanga. Tout ce qu'on a histoire wana histoire ya bolingo aveugle na infirme. Bon toi là sera ba tout que toi on a droit ya bolingo. Tu vois ata nuance ata mutu aza na commander ni ata na handicap. Il a droit aussi de vivre, de faire l'amour, de travailler dans le bureau, dans la société. Il a droit. Parce que mutu nous a un handicap. Peut-être qu'on a un handicap physique, mais nous avons mentalement. Tu vois. Mais surtout là, c'est il faudra reconnaître d'abord ce qu'on appelle la loi Yamboka. La Constitution de la République, je pense, dans l'article 12, Yamboka, tous Congolais sont égaux. Les Congolais sont basés en moko. Alors, le cas basé en moko, c'est qu'ils ont le droit de jouissance, le droit d'exercice égal, donc d'une manière égale. Ils ont le droit de bénéficier de l'intérêt Yamboka. Ils ont le droit de vivre le bonheur Yamboka. Alors, quand on a des aveugles, moko, abongi faculté à mus. Moko par exemple la faculté à localisation. Cela n'est pas dit que tu exclure bango dans le domaine à bolingo, dans le domaine à mariage, la société. Aujourd'hui, on peut avoir un avocat, mais ça peut être dans le problème local. Ce n'est pas le droit aux alliés dans le colonie au salaya plaider, mais c'est plus la tête. Alors, Kabosh, désolé parce qu'on a quatre histoires. Parce que quand on a l'histoire, on a bando panza, on a vu moi ok musika. Il faut toujours songer aux gens, tout le monde a bango moitié, toi soit pas faible. Kola ki sa ba o bazana bandeko wana, to bandeko wana bango moko bazali, ba se fortifier. Biso barti c'est tolati souci na bango. Tolobi to sombi likambo na bango parce que nous sommes de voix babenga biso la voix des sans voix. Mon bato bazanga mingongo, biso ni mingongo na bango. Alors tout ça l'effort to la ta poso na bango, to lobi la bango pour na relaxer bango que baza vraiment na ba droit ebelé dans ces pays et puis partout dans le monde. Aux assure vraiment na oyo to le koloba ke bazana droit est-ce que aux assure na mboka na biso que bazwaka infirme na muto az infirme té na ego. Pour preuve les producteurs Jean Thibaut Chiboabo azu préfinan égalité avec Ataléat. Sentir en côté. Oui, na plateau na ngate pour nous provoquer nga. Té, na pesa ko exemple ya mutu moko déjà la kisi que certains Congolais, un vrai Congolais mon mboka, azongi kana kazi mboka respecté. Les producteurs je te salue en passant, na yo ki trop. Nga linga na lobaka na musala. Mais loko les sengi boye yango mona meki koloba. Donc déjà ba respectera parce que les producteurs a ça respecter. Égalité wana. Na yo ki apesa ki jorvi mon opportunité. Kasi quand même opportunité apesa jorvi, on apesa Karinat. Et tout Congolais sont égaux, égalité on est bandi wana. Et bandi déjà na kati ya éco de l'RDC. So partout ba sali en onté to bandi déjà. Au monde qui non mamno so volé quoi. D'accord. Tozongi na préfina en tout cas mayele wana. Donc na souhaite le bi côté infirme on to monde a déjà yomoko. Oh. Et déjà vrai, ngamurut. À part ngana yesus. Même soupe au cause que non mutazane pe infirme té au luki mutu moi pas jouer place non lieu ka yo moko jouer na rôle en haut. Tout ça la réalité maman. On fait le cinéma. Tu vois tout ça la m'a bokete. Tu comprends, on fait la réalité. C'est pas dit que aux on babaté, bon jouer babo infirme to jouer qu'un film. Non, c'est ça la réalité. Tout le monde qui a été il a ça boire la deux fois tout ça il a. Tu vois? Tout ça est lango. On a déjà tu comprends? Mais aveugle, mais tellement aveugle était, mais on jouait aveugle. Mais bon, on aveugle, mais à ça aveugle. En tout cas, Aline Namboka Paris. Pour la ninité, na victoire Bajina ma 12 étoiles dans le salon de coiffure moro ya bien à 4 à Paris. Donc tout on a besoin ça Sasuki na robong Sasuki na lokola ba Constantine Kabanish motema ya Pablo donc ce bokie wana penda bo sala Sasuki na chitaka guna elengi. Na ndengo ko la film wana il y a à peu près combien des acteurs au bozana 4 film wana? Plus ou moins
9, plus ou moins. Pourquoi 49? Il faut sa qualité. Tout ça, et pas mon réalisateur, moi. Il a qualité que quantité. Donc ça doit 10, 15, 20. Tout de PC l'homme longa, tout PC qualité l'autre. Banani na banani na 9. En fait, il a déjà déjà bani. Hein, Jorvi Mwanda, Mutomo Bimba, hein, Chapeli abi, bakina na nyunganga te, hein, babi coquette, et quand ça la wana, tu vois. Bon, ça va bon bêta. Mon réalisateur il va jouer. Donc il faut jouer. En fait, c'est qui papa il faut jouer. Il faut jouer. Et ça qui est important. Pour appeler encore on a à jouer. Il y aura plein de surprises dans plein de surprises. D'accord. Le quoi tu comme aucun dépend na shit ya émission na biso parce que exact que tous après final vraiment tamulai contenu à RP réalisateur. Moi na yo apesi yo valeur wana. Ya ko réaliser film oyo ya motema ya mwasi. Mabako ko betanisa topo ko yo ki se sonité parce que na place en ozo lingo ko ta film. Ezakande bitumba ya ba film. Bon, nga ba bisanga yi considération l'équipe Omengo. Moni mutu soka considérer l'équipe mutu apeso ba million. Na yebi ke place na école de la RDC za pakebo ya ba site. Soko ina masona muketa musupe mbonge kamte ozindi so mbonge nano. Na yebi ke ba réalisateur makasi ba leki wana ona linga mingi pe na respectaka basala musala bango bien que le roi basa ba réalisateur nga penza réalisateur parce que on a bango tam suto kabwana d'abord on a sujet style de jeu et puis drame parce que so da talinde to kene so na mingi na non mais mingi na drame ko za ba ben drame psychologique on met l'accent aux effets psychologiques. So na lobi na ta la vision de to pandi scénario tina suka na mettre mélodrame. Au moins quelque part il y aura des séquences comiques. Donc c'est comme si on a un drame comique, on a un drame sentimental, on a un drame psychologique. Parce que ça na comme souper na réalisateur ba BTP vrai film bético mais parce qu'il y a un drame moko. Parce qu'on la maillé la mouquet tout ça on habite tout ça ensemble ba drame. To zi maillé la ndeko au tali tam sous style de jeu à Jorvi Mwanda. Par rapport à Nathalie Chapelé, n'habité certains artistes à Yebi. Na jeune a surtout fan d'ici bango na histoire, na drame aux psychologique ba okoma. Parce que talara ngam européen na ocha sou elongi, wana ngam na ocha sou empreinte sur le plan artistique na scène. Ce qui pona libaku, moni ba lobaka bona verbe. Mo sapi oyo ezana sika me beta ka gazon te. Le kolamba se petira ka ballon te. Libaku oyo ba longolaka, eza libaku oyo eza liboso ya ndako. Ya balabala okomona teta musupo otutana. Tous les bossés éco de la RDC. Ce sont les bacos dans le tout en ati. Au souffrite dans tout en ati. Mon producteur a osé la deux cités. Et le réseau bangi sangé zande a baksa confiance pour naïbi kazala amoureux bato balinga musala. Pe basala musala. Wa ba Merlin ni wa malgré zo beta bete mabaku mais musala nde. Moni eza amoureux bato basala musala pe balinga musala ba soldat. Naïbi ke a osé la musique te po linga pe na musala nga. Non ça la que fort na pesa le meilleur nanga. Et le reste est aux jugement. Bandeko bino ba fan bandeko na so bazali banda yemoko papa na biso tant rolanda na réaliser on comprendre qu'habiter bateau basali musana bango lokola ba ko encourager na ebike na ko ba encouragement pour mon makambo na sala moi ndambo nazana ndeko mona sala film Chantal ya aux États-Unis maman na Rebecca na Bianca na pesi mbote ti lelo alelaka ti lelo alelaka ngai mimanga suno ba ligné. Nem se to sala musala kaka ndenge sengeli mais à côté qui m'a bamri mana bandeko mususu ndeko moto China moi c'est mais avec Jean Thibaut Tubois ngana zo benga bazoko ezanga o esila ka qualité elengo ezanga li passa ndeko na biso papa na biso wana soki mwana moi ça zolela ke wana za papa ngana olobani considération l'équipe Omengo lokola considérer biso nyonso na bino na réalisateur na biso monteur na biso caméraman na biso c'est que tout ça ande mingi musala. Donc il y a le bezara qui est l'ibako océan de secret ndezoya. Promesant des océans de secret. Au moins océan za munene, mais océan ce que ma bomba mi. Mon thème moi c'est bomba marambe belé. Au moins la partie moi on parler sur basi pormogramme. Et ça na kata histoire non il y en a panza penzate.
tu vas découvrir sur scène et aux à la mieux. Donc pour na musala vraiment tout ça ka musala ndenge sengeli. Ba réalité basé belé na yebi on a respecté ka. Et ndeko na ngai man kasongo. Ba Tino Matuza, ba Prince basé belé on na yebi. Mais au moins ba yebi qui est le brevi, ba yebi pe. Le roi to yebani c'est que voilà. D'accord, merci les sous bonne année na Christelle Boanga la patronne Mamou. Hein, ton lobby bon donc on veut dire bo komi binonio so bo yoki on peut yoki on place aux ozali yoki pourquoi pas na yemoko antika nana Theresia na tout na moi question entre bino na bino ba réalisateur rankine pezala en tout cas mon so rankine ezate ce qui m'a mangoza lokuta po sika bola moza mabe pezala ka maintenant na mona rankine te mais bigeza maintenant na monité net na parle na ba réalisateur mususu o moni na lo balibosa micro no bo réalisateur moko moni ne pas timna sima mukongo nao. Il y a caméraman abisso, Prince. Il faut me sentir collaboration. Rankine ezali. Maintenant, on a un côté. Donc, on a témoigné de Gambo na habité. Voilà. À propos ya ba fille à théâtre ndenge nini bazo sala na ba mibali ya poto. Pour na yo en tant que réalisateur ou réalisera ba film. Conseil nini on kopé ça ba. Conseil ezali biso lo barabona boko qu'on a biso hein. Moi si oyo mobali ya bomela kaye libala bala ka moi si on a tie. Ceux qui bassi à théâtre bazo bebisa mabala na poto c'est que mobali on a pas distraire bande ko na ngai bozana poto basi awa bazali bazape na mibali na bango nde bino pour rappeler na basi na bino ceux qui aussi occasion rolinga ndeko moko awa ko jouer na sentiment na été parce qu'on peut sa confiance et biso pe bande ko na biso basi ba jouer rappeler na sentiment na bino té parce que bozana expérience ya vie peut-être ko le kabango ngaza ka contre ko détruire surtout ba relation amoureuse ya bato mama bolingweza pasi omoni ba pasi na Congo banzala banini banini na love bolingweza tellement difficile alors ce muta pesio motema na ye ko sakana ngote ce que ça na bandeko ba ya ko détruire ba relation amoureuse personnellement étant réalisateur surtout ba fi à théâtre ngaza ka contre en tout cas nga tolera mabete problème nga makas na réalisation ça la j'ai combat plus les antivaleurs j'aime pas les antivaleurs nous sommes une jeunesse oyotoye na révolution morobot maman est-ce que yebi ba préfina o ba sambwa basi à théâtre ne bandumba aujourd'hui il y a aucun parent qui peut permettre moi non ça à théâtre parce que la réputation ça déjà mal tourné voilà mon gens Thibaut Tubobo a su initiative ya rola qui sa batu kete et ça na ba film mususu obo kanisa baza bongote avec biso ba réalisateur otoye na initiative avec notion ya rola ko valoriser bande ko basi bande ko mibali nakana na kaya bande ko na banu ngana encadrer pour la réalisation ba film en tout cas eloko liboso na sabango bokendela musala bokendela mabala te soki libali roya to pesa nzambe lokumu tozanga te ko betela nzambe maboko soki ndeko na biso mo uti poto ba biso leki na biso to yana biso mwasi pour na biso za lokumu mais ko kende ko bomande libala en tout cas ngaza contre nango. D'accord, merci beaucoup en tout cas merci na maman Bijou qui soula donc bambote belé pour na ninité na John Batumeni José Batumeni bambote ebelé pour na ko kende bongo na suka après fina par rapport ya ndenge ozo préparer film na yo oyebisi ba fan nonyo sonini base à la passion babi sur la passion au lait et bela donc base à la passion to banda d'ici to banda tournage il y a l'océan du secret donc tout ça là molo pe kalaté hein kalaté to betango donc to ningisa monde océan du secret so e betité na tiki art. La tiki. Quand je dis ça, aujourd'hui nous sommes mercredi, le 3 janvier 2018. L'océan du secret est bétité dans les caméras dans le même site. Dans le rayon Fanny na Merlin, boyer qui à partir d'aujourd'hui na tiki art. Oh. Conseil ni no pesi bande ko mibali oyo bazo mibali na bango na poto kuna bazo déclarer que mibali ya théâtre ba obebisa mabala na bango na basi na bango. Ah, en fait, conseil on a fait ça bango ezaka que babuka bolongo na si basambela. On est so au salika likamke, au salon na boyo moko la solution té. Mais quand tu entres dans ta chambre, aussi ma bolongo na wana fukami. Aussi Bible, olobi otie wana bi yondo komi nzambe na fandisyon de awa. Obanzo yebisa ye. Tala boye foi na komi boye pona boye. Ah ça aussi solution te que nzamba na kufa. Pour qui c'est na site. Oui, nga qui serait na sabe nzambe dimoni Bible yonde. Ki tonde yo fandi wana les possible Bible wana bo fanda wana. Na banjolo ba manga et ça la mamba.
babuka mabona mba tia nzambe liboso nzamba opesa bango kimia na motema pe ba oyo ba ça trouble na foyer wana un jour sort na ba. Merci beaucoup. Profitez opesa 3 personnes pour par rapport à Tambote pe ba bon d'accord to pesi préfina 4 parce que vous allez à l'honneur pour nous ça la donc on a pesi mbote na papa na ngai ba bi Jean Thibaut Tibwabwa ya Batibo babi Mondadi la fait au mot belé longue vie longévité dans bénédiction et la éouta de l'Orient de l'Occident dans éouta la partage na yo hein babi mobile ya pembe mecho la mba la pembe Aristote kitambala ya Aristote mon hein oui mon manager par excellence hein? Je salue Glody Kitambala motema ya Stéphanie Kitambala je salue Eric Kabongo ah maman eza ateli qui a problème tengama na onera ateli tozo kumba mande na sima ya temps Eric Kabongo ya ba Eric le superviseur babi inda superviseur à États-Unis mobima donc à vous côté faut appui autorisation en kota babi barrage à inga ekwe moto ekwe bende ya yonde Eric Kabongo hein mon père spirituel qui tenge Timothée qui tenge ba Timothée. Merci papa 2 personnes na yo aussi voilà ngana ngila babona verbe omoni eza na pièce mo egoya titre na ngozali Satan simbi huile d'olive alors bandeko ba mingi ba ke bénédiction Satan na huile d'olive et talibino et sika boza Satan na simbi huile d'olive bozo comprendre te bozo en écho de la RDC bozo vision mawana muto apesa importance na likasa pazo to balbo ka ngi nzungu boni mokolo sauce marambo na lobby les grands producteurs à comprendre so ngina lobanini bana no école de la RDC va comprendre verbe wana ngina lobanini ngaza ka rankinete mais na randi na linga na randi pre na muto asala mabe alors mbote nanga mingi kina Pichichi na omite la Marlène avec les jeunes maman ba Indira Gandhi la privilégiée de mon cœur sans oublier Chantal Ayao balobi soki yote mabezali tango yote le maman so bafuka maka bilanga na bango nyonso ekauki parce que mai ese kawa ezate mai na yonde sali ki bango bazala te. Tous les artistes na pesi bino mbote obo bazala wana pona ko samusa na bino artiste Billy artiste Curtis Parker et puis les autres les grands caméramans na biso nazo benga pakebo ya image soki na bimi kitoko bona lobi mo malamu ba comprendre nga c'est parce que tellement na sima image tango télé saka bilili bango nyonso bazonga na sima mokongo en tout cas na lobi merci et puis mingi merci na yo Katalea balobi Katalea parce que moni biso to ba na verbe na zama muta verbe bande ko limbisanga na zo waze ko te na zama muta verbe to lo ba boye bana ba pesa mingi merci na mama po alambaki pa kabolaki mais bosa na ko pesa merci na papa muta yaki na mbongo na pesi merci na yo Katalea po yo muto yambenga voilà merci pardon au groupe maintenant pesa muto moko pour n'a pas rapport à babi Merlin zo signé babi maman Blondine Ikoma hein na Belgique babi maman Mondele maman Boboto maman Bolingo o alinga préfina na motema na ye ba mbote na yo place zali. Merci on est arrivé à la fin de notre mission. Là c'était votre humble servante Fanny Katalea donc le lot ozaki bon on a préfina pour na ko annoncer bino donc bientôt la film na kati ya Eco Cinéma bokolanda bino nyonso na kati ya Eco RDC motema ya mwasi na français bino mo balo lango ngalo bien de secret mère l'océan des secrets parce que yemo ko lo ben motema ya mwasi l'océan des secrets moko na loba na ba fan ya Eco RDC na ba fan oyanga babi saison 2 ya préfina fille unique bientôt là donc c'est tournant qui en déjà donc bientôt là bozwa deuxième saison ya préfina la fille unique na bombe bino ba maya sika. D'accord, merci na Merlin Niwa qui bongo na simabilili merci na Yemoko Kadima Mobutu Titi Mobutu merci na bande ko nyonso ya kata Eco RDC Eco Cinéma Eco News bino nyonso ba merci mingi tokuta bongo mbala.